Mbote mbote bandeko na nga napesi biso mbote na kombo na Yesu Kristu na memi ma message yo bandeko na lakaki na koya kopesa makambo oyo ezoya na mboka na biso na lakaki na message oyo yuti koleka. Yango na ye nango Nzamba lakisa yenga mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, les Congolais makambo nini ekosala na mboka na biso. Donc nazo kende vraiment nazo kende un peu rapidement pour nazana eza au moins 4 messages si je me trompe pas. Eza au moins 4 messages na bina pesa ngo kamba mo po eza makambo mboka. Eza makambo ya Félix président na biso Félix, eza makambo ya Katumbi na komaki yango na titre na video eleki et eza makambo oyo ekoya na mboka na biso makambo ya bitumba guerre. Donc makambo ya guerre Nzamba lakisinga bitumba oyo ezoya na mboka na biso na Congo. Bandeko bolanda ngai na message attentivement bo partager message bo tindela bandeko na biso ba message ndeko nyoso soko zwi message tindela ndeko tindela muninga tindela famille soko za na Congo omoni message oyo tindela bandeko nyoso baza na Congo. Makambo po makambo nazoloba ekosalama na Congo tindela bandeko soko zali awa oza na Occident oza na mboka nyoso to zali ndeko nanga zwa message tindela bandeko baza na mboka lemsu bakomona yango te. Makambo eza très important eza bitumba oyo ezoya na mboka na biso. Nazokota na message pour lokola ezali mingi eza au moins 4 messages. Napesa ba message wana mbala moko totiki ngonga o na maboko ya Nzambe. Totiki Nzambe abatela biso. Yesu abatela biso na makila na ye, abatela bana na Nzambe sika nyoso tu bozali boyambi message oyo makila na Yesu Kristo ezala likolo na biso. Po o eza ba révélation ya Nzambe eza makambo bata mokili te. Eza makambo Nzamba lobi na ye na l'ainsi dit l'Éternel. Ba révélation eyuti pa Nzambe. Donc eza makambo nazoloba lelo nao na lobaka mikolo nyonso uta pa na ngati. Donc nga naza na ngaka instrument Nzamba pona ngai po alakisa nga makambo. Ndeko yo mutu za na kati ya fanatisme ya mutu moko peut-être na ba élection na sengi penza yo na bolingwa Nzambe o comprendre nanu ke moi suis azoloba sikoyo aza instrument ya Nzambe. Donc Nzambe mutalakisi makambo wana. Ce n'est pas moi qui parle. Ngana eza na capacité ya koloba te makambo uti pa Nzambe. Nzambe mutapesi ba révélation wana. Donc zwa yango non liboso eloko liboso yango wana eloko mibale zali o mema makambo o ngana zoloba liboso ya Nzambe o fukama o tia mabolongo na ona se o bondela soko za mwana Nzambe o tuna Nzambe et message on a kopesa soki yo comprendre que faut tika ngwe salama eza choix na yo. Oyo pas comprendre que il faut tika ngwe salama te atia mabolongo na se ndenge nga pe na tia mabolongo na se. Donc voilà. Mes frères et sœurs na koti na ba message. Bandeko na ngai il y a quelques années, peut-être 2 ans, na yebisaki bino message Nzamba pesa nga pona Félix, pona président na biso avec tous les respects, président na biso aza sikoyo papa Félix. Nzamba pesa nga message pona ye Nzamba lakisaki ngai que babetaki masasi akufaki. Na explikaki message wana mobimba. Nazongi na message wana pona nini oyo Nzamba lakisaki ngai que Félix akufi. Nazongi na message wana pona nini po makambo wana soki Nzamba sali grâce te makambo mabezo ezoya na mboka na biso et puis ezo risquer ezwa président Félix makambo na ina loba. Et puis kaka yete ekozwa pe population mobimba ekozala bitumba moko ya mabeko panzana ekotoucher ba pays ebele o ya entouré biso surtout bolanda nga malamu bandeko makambo na oloba siko na opesa bino révélation oyo Nzambe ye moko alobi oyo ekosalama soki totie mabolongo na sete so Nzamba sali grâce te e osalama. Na yebisaki bino président Félix Nzamba lakisa nga ke ba betie masasi
ezalaki un soulèvement populaire. Na soulèvement populaire wana babetaki président Félix Masasi. Alors population ezalaki kozela bamemaki na hôpital botala message vidéo wana ezali awa. Babetaki Masasi na batuka ko banturaki ndenge nzamba alakisaki nga na ndoto. Nga nazoloba nzamba alakisaki ngai. Bato banturaki ça peut être n'importe qui hein. Ezaka ba o baza pembe nete ça peut être n'importe qui aza entouré na bato ebele. Mais nzambe alakisinga boza ko entouré ne ko za pe ba pays tout autour. Donc ezaka bato ba pembe nete faut comprendre les messages, faut comprendre le langage de Dieu. Faut comprendre le langage ya nzambe. Na pesaki message. Na lo nzamba zola kisanga nini. Nzamba zola kisangai na koti déjà na message nanga mes frères et sœurs. Nzamba zola kisangai population etelemi bazo yembela Félix nakangi même nzembo wana population bazo yembela Félix bazo yebisa Félix alongwa na nzela alongwa population azo yembela Félix alongwa na nzela donc bazo benga na président Félix na population na uti na prière na ngai na sambeli na silisi na lali kaka l'air na kangi misu na yoki na moni population ba telemi bazo yembela Félix alongwa. Bon, na sutuki na pongi. Tant na sutuki na pongi na comprendre que nzamba lobi na nga likambo. Na bondeli, tant na sisi ko bondela. Saint-Esprit azo pesa nga discernement clair. Azo yebisa ngai mais soki Félix président Félix azana nous na campagne sikoyo azana campagne ndeto yebia ba élection o bazo sala ndenge ni population komi ko yembela ye c'est qu'il y aura une occasion où il ko pousser population à yembela Félix a bengana Félix point Saint-Esprit ebisinga makambo na comprendre o bino pe bo comprendre pour na nini population ko telema e yembela Félix e bengana Félix ba bengana population a bengana Félix pourquoi et so ngai en tout cas la kisinga makambo belé na comprendre makambo belé déjà quand na message wana na comprendre makambo belé alors ndoto mi balé nzamba yeko la kisangai nzamba zo la kisangai bana oyanga na bana ebele ba jeune bavandaki bavandi neti boye bazaki vraiment un groupe d'enfants bazaki ba jeune en tout cas bana so na bi bana donc ba âge ba bana nanga oya un peu plus mike que bango donc jeune pena ba jeune il y avait que de jeunes nga na vandi neti en face na bango to banda eko solola mbala mona papa moko boye aye na yebi place papa wana utite papa wana ye aleki place bana bavandaki akoti na kati na bango asali place na kati na bango avandi na kati ya bana tango avandi na kati ya bana bandi ko solola na bana nga nazotala nazoyoka na ndoto wana eza ndoto ya mibali abandi ko raconter bana makambo azoyebisa bana makambo abandi koyebisa bana nga nazoyoka azoyebisa bana nazoyoka ye mutu azoloba nazoyoka pasi na motema nanga azoyebisa bana pe bavandika baotala toyebi ete donc ezomona pe ke bana pe bayebi ete alobi nazoyoka pasi na motema na ngai mpona nini nazoyoka pasi na motema na ngai mpona bitumba oyo ezoya bitumba oyo ezoya azoyebisa bana alobi ba jeune ebele bakokufa azoyebisa bana bitumba oyo ezoya ekoatake bana ekoboma bana ebele ekoboma ba jeune ebele bako torturer ba jeune bako assassiner ba jeune bakoboma ba jeune na ba condition moko atroce bakoboma bana na ba condition moko ya mabe ya pasi jeunesse balingi basilisa jeunesse mobimba jeunesse ekozala atteint à un niveau donc éliminer ba jeune tellement une grande partie ya ba jeune na mboka
bakosala ba jeune azoyebisa bango bakosala ba jeune makambo moko oyo yango na lobi nazoyoka pasi oyo ekozala pasi mingi sikoyo ntango azoloba na bana bongo nga nazotala ye azobetela bango makambo bakosala ba jeune mingi ba jeune bakozala atteint sikoyo bana effectivement bana azosadresse na bana po bana kama bazalaki na ba jeune sikoyo bana nde babandeki kotala ye esali bango kobanga esali bana kobanga bana bakomi kotala ye bayebi mpe eloko akoyebisa te bazolinga batuna ye ndenge nini bakoki kosechape nango ngai esprit na ngai ezotanga makambo bana bazoloba bazolinga bazaki tellement bazwi kobanga sikoyo bazolinga bayeba ndenge nini bakoki kosechape nango ntango bana bazotala ye na misu wana ke ayebisa bango eloko nini bakoki kosala mbala moko mutu papa yango nga na obenge papa po aza epa na nga aza papa c'était un papa vraiment papa mokolo nayebi epete mbala moko se tourner vers nga tali ngai tango atali ngai automatiquement ndire misu na ye mutu efungolaki nga monoko mbala moko nga na lobi ya solo makambo oyo papa na biso oyo azoloba eza ya solo ngai pe namonaki makambo wana nga pe nayebi makambo wana tango na lobi kaka bongo na lamuki mbamo na sutuki ezaki pongi mais bien aimé dans le Seigneur po nakende na bandoto mosusu mibale oyo etikali te fo ezala 4 mpo nabosana te na ndoto oyo tango papa wana talinga lere na lobi bongo c'était une confirmation eza papa wana azali nzambe ye moko mutaki koyebisa bana kosadresse na ba jeune koyebisa ba jeune makambo ezoya na mboka na biso makambo oyo kokomela bango tango se tourner vers nga ezaki une façon ya koloba na ngai na confirmer makambo oyo azoloba po asi aloba na ngai yango azongisi nga na ndoto ya liboso bandeko so tozoka ba message photo zalaka très photo senga même nzambe mayele po so toza mayele te intelligence tu vas même pas comprendre des messages tout que même na discernement te po so tobi discernement to lobe comme spirituel bato eza don nde bato mosusu babenga yango don ya discernement ok na boyi na nga pete mais mayele pe eza très important so ozolanda message na intelligence o comprendre makambo nzambe azoloba donc nzambe alakisaki nga na zongi moke alakisi nga Félix akufi il y a de cela ekosala ba 2 ans yango passé alakisi nga Félix babeti ye masasi napesaki message wana eza soko ozongi kaka na bavideo komona yango donc eza message ya lelo te ekosala ba 2 ans nzambe azozongisa nga na ndoto mosusu azoloba na nga na asa ayebisaki ngai donc nga nazoconfirme makambo oyo azoloba na ndoto donc makambo ekosalama oyo ekomelaki Félix na ndoto wana yango nzambe azoconfirme na ndoto mosusu na ndoto apesi nga auti opesa nga ya quelques jours oyo azoyebisa ba jeune. Donc, je pense que tous comprendre mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ngai na ndoto na confirmer directement. Donc, nzamba faire a fongoli munoko na nga lobi na nga na loba makambo ya sa yebisaki nga na oyo. Donc, eza na lien makambo azo loba na ba jeune na makambo alobaki na nga na ndoto oyeleki. Na ke na ndoto a misato. Na ozonga na suka po na pesa message final ya suka oyo nzamba lobi na ngai. Ndoto a misato, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nalali navandi na ndako. Nalali en fait j'allais dire nalali na ndako bien sûr. Nazolota nazozwa ndoto moko namoni mutu moko azosala interview. Mutu moko azosala interview. Mutu azosala interview na yebi ete. Azaki mutu moko ya Katumbi. Ndele Moïse Katumbi akoti siko na message. Mutu wana azosala message azosala interview na journaliste moko boye na yebi na ngai ete. Mutu pe yango ya Katumbi nga pe na yebi na ngai ete. Po bandeko nga naza mosali ya Nzambe na nga mutu ka Nzamba azui. Une femme simple na sala politique te.
makambo na loba ya ba politique ya mboka nzambe mutatindanga. Donc nayebi monsieur wana te, nayebi pe journaliste wana te, mais nazotala ngo siko neti na télé. Tant nazotala ngo na télé, mutu wana ya Katumbi bazo poser ba question sur Katumbi azo répondre. Sikoyo ngai place na bande nazalaki na lobi mais ngai nde naza boye makambo nezo salama on dirait na misu nango on dirait na ndako na ngai ezaki vraiment à ma vue en fait liboso na ngai siko nga nazoloba na lobi mais ngai moko il fallait na sala interview oyo nga nazoloba bongo nazoba ngai il fallait na sala interview oyo nga moko ya muto ya Moïse Katumbi pour nga na poser ba question qu'il faut na poser ba question oyo ya mutuya nazo mona muto oyo journaliste azo poser ba question bien te nga nazo milobela bongo nga moko sikoyo na bandi ko imaginer ba question nini nga na ngai na poser Moïse Katumbi émission wana nga na ngai na sala ngo ndenge nini. Mais bien aimé dans les Seigneur l'air nazo loba bongo na moni boso na ngai na esprit na nga. Donc l'esprit me montre na vidéo nga nazoloba na kosala wana bakomi titre ndenge tokoma ba titre na vidéo bakomi Moïse Katumbi bakomi Moïse Katumbi batie signe ya victoire bomoni ba emoji na kotia ngo pe na vidéo na kotia ngo na tango na kosala titre ya vidéo na kotia ngo na kotia bino exactement nde bakomaki na vidéo wana bakomi Moïse Katumbi batie victoire batie misapi wana ya victoire. Tant nazoloba bongo na moni kombo ya Moïse bongo na moni batie victoire wana mbala moko na kati ya ndoto na nga na komi otuna nde na banda ko s'imaginer siko na komi otuna eza nini pona nini na moni Moïse pona nini na moni emoji wana boyoka me bien aimé dans le Seigneur nzamba bandi oloba nanga l'esprit me dit ceci oyo moni wana ezali techniquement donc naloba neti na mosuni ndenge bazosala ba élection wana na mosuni na ndenge na bango puisque alobi nanga boye puisque nzambe aza na ba élection te nzambe asala élection te nzambe aza na kati ya ba élection wana te mais na ndenge bazosalela ba émission na ndenge bazosalela élection na bango mutu alingaki aganye ninga ezala Moïse Katumbi la personne que je connais pas nayebi nanga yete nayebi makambo nete nayebi makambo na te nazara na politique nasara na bureau moko mutu te donc boyebi nga bandeko boyebi makambo nazoloba eza makambo nzambe alakisinga makambo nzambe alobi nanga donc pour dire ndenge nzambe alobi bongo na ndenga mosuni na ndenge na bango Moïse nde alingaki aganye alobi bia lingaki aganye donc nzambe alakisinga makambo lingaki kosala na mosuni o lingaki kosalama naturellement. Ça veut dire que et puis alobi ke yaza kuna na kati te nzambe azana ba élection te ça veut dire que nzambe a confirmé que Moïse a gagné puisque message on a 8 ans rebondela ponango na 8 ans kobondela ponango pour ngamo on a comprendre bien et puis na faire comprendre bandeko na ebité so bo comprendre lo na zoloba eloko nzamba lobi que nzamba zo ebisa biso naturellement Moïse mutaninga a gagné naturellement na mosuni yaza na kati te yaza pour les élections te aza na kati ya élection ana te pona nini pour une partie ya mboka na biso eza en pleurs une partie ya mboka na biso baza même donc toyebi même place baza te bako voter même pas une partie ya mboka na biso baza en otage mboka na biso ezali partagé na ngonga oyo donc pasi ya nzambe sika evandi yango wana ke batu na mboka na biso bandeko na biso o tomoni o bazosala ba élection présidentielle bazokende kosala ba élection sans ndambu ya population
nayoki mawa na molimo. Donc nzambe aza na mawa. C'est pourquoi nzambe azwebisanga azali na kati ya il n'est pas pour ces élections. Mais nzambe alakisi ngai comme alobaki na Abraham na kobombela yo likambo te. Nzambe alakisi ngai que naturellement Moïse mutalingaki a gagné. Yango wana namonaki kombo na ye na emoji wana ya victoire. J'espère que bandeko bo comprendre ngai très bien. Po nga moko na comprendre très bien. Tant nzamba lobi na nga bongo, molimo lobi na nga bongo na lamuki na pongi. Donc nzamba lakisi ngai président Félix ndenge ba betake masasi na ndoto oya liboso. Et puis nzamba yeko lakisa nga lisusu papa ye moko nzamba azwi place ya papa ayi ko ebisa ba jeune ko pesa bango message ndenge nini bako boma ba jeune ebele na guerre oyo bangi ba bimisa na Congo. Et nzamba yeko lakisa ngai nature ndenge lingaki sala nature lingaki sala makambo nango naturellement. Moïse Mutu alingaki a gagné ba élection wana. Ça veut dire que Dieu ne confirme pas malaki singa nature ya likamdenge lingaki salama na ba candidat nyonso wana mutalingaki a gagné elingaki ozala Moïse. Nzamba laki singa ndengwana. Mais azakuna te azana ba élection wana te. Na yeko sukisa sikoyo pona sukisa likambo oyo idée ya nzambe. Makambo nzamba azolobela biso, makambo nzamba azolobela président Félix, makambo nzamba azolobela ba candidat nyonso o ba énergie na bango nyonso tu na élection ya mboka moko, mboka na bango moko oyo eza torturé, oyo ezali ya kokabwana, oyo population une partie a voté même pas, bandeko na biso bazo kufa, bazo mona pasi, mais bango ba telemi po bakende ko sala ba élection, oyo nzambe azali contre ces élections là, mais bango ba telemi na motema na bango, na plaisir na bango, bakei ko sala ba élection. Oyo nzambe a tourné le dos. Alors, na tuni nzambe, na zui bandoto wana misato, na keiko bondela, na bondeli pona, na tuni nzambe a faire comprendre ngai pourquoi alakiseki ngai président Félix babetaki masasi, guerre ebimi, guerre na mboka na biso. Na Congo, ba jeune bako maltraité bango na ebité so bako zwa bango bako ya kokotsa bango na ba armée ou bien bako bomela ba jeune na biso na ndenge nini na tango ba guerre bako ya kozwa ba jeune po ba boma bako tendre ba jeune ba piège, je ne sais pas, nzamba pesinga ba détail penza te ndenge nini bako bomela ba jeune, ndenge nini penza ba jeune bako kota na bitumba wana. Et puis nzamba yeko laksanga makambo Moïse Katumbi, donc il fallait na zwa temps na bondela pona comprendre loko nini nzambe azoloba na comprendre que aza pour les élections ta sa loba yango kala nga moko na sina loba na bino ke élection e osala maté na mboka na biso, puisque président na biso alinga lekisa quelques années, je l'avais dit, alinga lekisa quelques années likolo simanango ako passer pouvoir na maboko ya mosali ya nzambe ndenge nzambe ayebisekinga. Alors ça veut dire que président na biso Félix azwaki grâce ya nzambe, et ça déjà grâce po au passer pouvoir na maboko ya mosali na ye. Ça veut dire que Dieu te voit, ça veut dire que nzamba monaki Félix, ayebi Félix, ayebi que Félix azawana par hasard te, nzamba yebaki. Naza vraiment dans la logique ya makambo yo nzambe azosala. Alors nga na tuni nzambe boye o eza message ya suka ona opesa na tuni nzambe boye. Nzambe donc lokola azana nzambe azana esengo te a rejeté président Félix
lokola a rejeta ki Saoul na pesi biso na verset 1 Samuel 15:23 pour na bana na Nzambe to comprendre makambo a rejet. Et na ye kotuna Nzambe makambo repentance ya parole na ye. Nzambe alobi nanga oui, il se répand. Il se répand oui. Na livre à Jérémie 18:9-10. Totanga yango tokomona, Dieu nous dit, soudain je parle à une nation sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation, si cette personne fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repentirai du bien que j'allais faire. Je me repentirai pour le bien que j'allais faire à cette personne, à cette nation. Alobi na Habakkuk boy, Habakkuk 2:1-3. Habakkuk azoloba, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais. Azo veillé. Depuis Nzamba yebisa makambo, ya veyaka kaka. Depuis Nzamba pesa ye ba parole na ye, ya veyaka. Abondelaka zelaka Nzambe, alalaka te, azaki na poste na ye po zela, ayoka makambo Nzamba oloba. Te azaki neti bandimi incrédule te. Habakkuk azaki attentive, toujours à son poste. Azo veillé. Azo continuer ko bondela. Po Nzamba loba lisusu. Nzamba lobi na ye boy. Écris la prophétie, grave-la sur la table, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Attends-la. Si elle tarde, alobiboui, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, nazuba momi bale ao. Nzamba lobi na ye, alobi na Habakkuk, prophétie wana makambo nga na lobi eza fixé pour un temps. Donc eza na temps nango eko salama. Temps wana ka Nzambe mtaye bien. Habakkuk ayebaki yango. Ayo kobaksela Habakkuk alobi, si la prophétie tarde. Donc prophétie peut tardaka. Nzambe azoloba ne soki tardé donc tardaka. Habakkuk azali kozela mona ke prophétie est tardée et oumeli. Ndenge Nzamba lobaki sala misusu, donc l'air nango eleki oyo Nzamba yebisaki ye, mais Nzamba ye koyebisa ye même si elle tarde zela yango. O eza makambo nazo yebisa bana Congo nyonso ba congolais makambo nazoloba o na oloba lelo soki bomoni tardé boyeba eko s'accomplir pona nini. Na koti na ndoto ya mine. Mes frères et sœurs, nalali Nzamba za malamu. Nalali, mes bien-aimés dans le Seigneur, Nzamba zo lakisanga Congo na biso. Bomoni Congo na biso ndeza lelo, salité, ba fulu partout. Bana na nzela, bana na biso, bana bazo tambola nga eza mawa. Nga mwana na nga moko azaki na Congo. Ma propre fille, hein? Azonga une émotion. Aïpsinga bi maman, j'ai vu les enfants au Congo, ils marchent nus. Ils marchent tout nus. Moi là nu. Abi maman nu, sans caleçon, rien, nu. J'ai demandé à sa maman pourquoi autant bona mona boy aïpsinga mona na bilambate. Abi maman, c'est pas possible. Maman, c'est pas possible, ce que j'ai vu. Azoti nanga ba filmer tout le temps. Na bana na nzela. Boyebi bana biso ndenge bazara na poto, azo comprendre makambo na ti. Toyebi Congo na biso ndenge ezali, pasi eza na Congo na biso. Congo eza na pasi makasi. Alors Nzambe na lali azolakisanga, après makambo nyonso Nzambe azolakisanga oya yebisi ngai, oya faire comprendre ngai. Nzambe azolakisanga Congo na biso na komi na Congo mbamo na moni centre commercial, mes frères et sœurs. Minda ezopela. Minda, donc énergie. Ba immeuble kitoko. Ba immeuble wana même na mboka onga na vandi. Na poto ao. Na on mona ba immeuble kitoko bongote. Na mona non banda kwa ya kitoko bongote. Na mona non ba quartier bongote. Moderniser.
bandeko nanga Congo na biso eleki poto nyonso na kitoko. Boka makambo nzamba azoyebisa ngai, mes frères et sœurs. Boka makambo nzamba azoyebisa ngai. Nzamba alobi na ngai, tala Congo na biso yangoyo. Tala mboka na yo yangoyo. C'est ce que je veux faire. Makambo na kosala na Congo yangoyo. Bandeko nanga kitoko. Et c'est pas la première fois nzamba lakisanga Congo kitoko ndengwana. Puisque makambo lakisanga nyonso tu ezaki donc esala nga pasi même ngana bana na ebisi bana tozo bondela pona Congo pona bandoto wana surtout oya ba jeune na ebisi bana. Et puis nzamba zo ya kolakisanga ndoto oyo Congo minde zopela kitoko banda kwa kitoko, c'est incroyable. Même kutu ba poto to vandeza salité. Yango nzamba lobi na ngai, même si elle tarde, abi na ngai naza makasi na yoka te na yoka nde ye natala oyo azosala. Et soki to kebite nzamba lobi na nga soki to kebite nzela chemin par laquelle nzamba koleka po libérer Congo et ozana makila na lobi lisusu nzela par laquelle nzambe alingi aleka oyo nzambe akolekela po a restaurer Congo na biso et ozana makila. Il y aura un grand sacrifice. Oyo biso moko to causer eza nzambe te mutaninga boma bato. Eza mutu makasi na biso ya ba dirigeant na biso. Soki guerre wane bimi na Congo to yebi plusieurs raisons. To yebi ba makambo na place euta. Mais nzamba lobango kala. Est-ce que tant nzamba lobaki, tant nzamba pesaki président Félix ba message ayokaka. Mais c'est Dieu qui parle. Soki nzamba lobi likambo e ko tika la bongo. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Et tika la bongo. Et nzambe na biso changera te. Soki ya nzamba lobi asala likambo. Eza ko benda mutu matoi te po nzamba ko reprocher mutu muta se repentir. Oui, mais soki alobi akosala likambo, ako restaurer Congo. Loko leza volonté na ye alobi ako lekela Congo ko bonga na sima mosali o ya ko pona. Mosali nezali eza mutu atambolaka na ye. O aza na service ya nzambe. Voilà. Biso tozali peuple ya nzambe, bana nzambe pe bazali, basali pe nzambe bazali. Soki ye moko alobi bongo, biso toko changer ngo te. Yango apesi nga makambo nyonso o na pesi 1 Samuel 15:23. Soki penza basali ya nzambe baza pembeni ya papa Félix, bayebisa papa Félix a éviter makambo oyo. A éviter soka luki nzambe na ye, nzambe na solo, nzamba koyebise makambo. Nzamba zozela. Tant qu'on est vivant, nzamba bombiso na bomoi. Tokoki ko zonga pa nzambe tout le temps. À tout moment nzamba koyamba biso. Asa la volonté nzambe. Pour éviter makambo oyo, o nyonso nzamba lobi puisque na nzamba lobi nanga makambo ba rejet awa makambo ko se repentir makambo. Donc ba verset on a pesi eza ya kopesa papa Félix. Président Félix na biso tanga ba verset o aza mutu. Pona ko éviter biloko yo o nzamba ko permettre salama. Et eza guerre moko sanglante. Et nzamba la kisa ngai ke vi na ezaki atteint. Na pesa ndoto wana kala. Makambo na lobaka euta apana ngati. Euta apana ngati. Donc voilà ba 4 messages o nzambe ala kisingai ayebisi nga na memela peuple na boye ba makambo oyo ndenge tozo kende nango. To bonde la po komate, to yoka pe nzambe po komate. Po soki ekomi ezaka nzela o nzamba kolekela po a restaurer mabele na ye. Po bato ebele balongwa, po alongola bato ebele azwa bato nyonso ya lingi kozwa atia bango pembeni po akoka kosala musani. Congo eza na mission munene na mokili. Na Afrique nanu liboso et puis na mokili mobimba. Ezali penza mboka ya bilaka. Congo eza mboka bilaka. Muto alobaka Congo zelo côté Congo ko bongati a se repentir. Po neza ko finga nzambe.
eza kobenga nzambe lokuta. Donc voilà mes frères et sœurs, ba message na yaki nango na pesi yango wana toyeba koyebisa bana na biso bamibenda. Soki tomoni mabe ebandi ko éclater, ba mama topesa ba parents topesa bana na biso ba jeune te, bakende pa ite, ba kokota na mouvement moko te, bokotisa bana na bino ba mouvement te, na ba parti ya batu te. Bopesa bombo bokende ko bunda, balingi ba sacrifier ba jeunesse congolaise. Na moni nzambe nenga vandi na ba jeune azoyebisa bango na pasi na motema na ye. Soki basali ke bate batosi nzambe te ko salama. Alors to bondela, to bomba bala na biso po soki balingi bazotala po eza eloko spirituellement basi bakani. Donc balingi ba longola ba jeune, ba éliminer ba jeune. Donc nde ba binisa bango ba concert, ba biloko wana, ba masanga, ba moni ezo simba penza bien te bangi ba longola bango d'un coup. Nzamba ko sarate. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, na elibino ba message au papa pesa ki na pesi yango po na mboka na biso, na ebi ke ekoi na libanga te, ekoi na zelo, mabele fertile ekobota bambuma, toko sala quelque chose pour mabe oyo komate. Na ebi te ngai nani ko komisela président Félix message puisque il a un grand devoir à faire. Ya ko ko sala makambo ebele. O nzamba zoloba na tout le temps ko sala ngo. Akoki ko se repentir, akoki ko sa makambo nzamba lobi, akoki ko éviter ba bain de sang. Il peut éviter ça. Ngai na salika musala nanga, na komisi o tata nzamba lobaki, o ya lobi na bango nyonso ba candidat nyonso wana mabe o basali na miso nzambe na lobi makambo nyonso. J'espère que na bosani eloko te, soki na bosani eloko na ko sala ngo sous message na ko ya ko pesa po nga na tikala na message nzambe te, à moins que message nanu nzamba lobi na pesa nanu te. Ndenge mususu na pesi nanu te. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, na lingi biso mingi na bolingwa nzambe, soki Yesu Kristu azongi te na ko ya ko pesa ba message mususu. Kimia na mabota na biso, tata nzambe abatela biso. A osali commentaire ya kofinga na bloqué yo ndeko. Je te bloque. Et comme ici ko bongo, je laisse plus de bêtises. Donc ceux qui oye a eza chaîne na bana nzambe. Est-ce que ba finga keze sika mususu? Pas ici. Donc voilà, message na biso esili. Tata nzambe apambola bino to partager message oyo to tindelango bandeko po eza vraiment très important pour na bomo na biso. Au revoir mes bien-aimés dans le Seigneur.